bote bandeko balandi ya émission monoko mubange lumbaka solo kasi ebimisaka makambo ya malamu na pesi bino mbote nzamba pambola moko na moko na bino vraiment nzamba lingi biso mingi esengeli tokumisa ye totiki moma na maboko na ye bandelikati pe suka za kaka nzambe oya kulingi lobama ekolobama oya kuboya ekolobama te monoko totikeli ye matoi na biso pe mitema na biso totikeli nzamba pambola moko na moko bandeko ba bolingo toza na émission na biso lelo émission na biso ndenge toloba kaka ke ezalaka nango mokuse me tobengaka baninga po ete bango mpe bakoka kolanda makambo ezoleka mpe ta mosu okoki koleka mpe pai na bango to pembeni na bango bakoki toujours kobenga koloba po ete tosunganaka moto aleki moninga na mayele aza te moto aleki mpe moninga na sagesse aza te yango bomonaka ntango nyonso nalobelaka nkombo ya moseka nalobelaka nkombo ya mama impala nalobelaka nkombo mpe ya papa abotembelanman nalobaka bongo parce que bango mpe basungaka na mwa baconseil yo bandeko ba bolingo lelo toza na lisolo na biso babengi ngai bala oyo babengi ngai na bato ya Irlande na Irlande kuna mama moko abengi nga abike mama monoko mubange nalandaka émission na yo nalandaka nyonso nazwaka ya malamu en tout cas ya mabe mpe nazwaka te kaka ndenge wana ya malamu zwi ya mabe kozwa te alors mama nabengi yo parce que biso toza na église na biso na kati église na biso en tout cas tozalaka na biso malamu mais na kati église na biso mama ya donc mama pasteur mwasi ya pasteur na biso yende asala vraiment likelemba moko na kati ya église yende mama likelemba na biso wana ezalaka likelemba ya motu soki akufeli donc tosala likelemba wana ke soki okufeli tokopesa motu moko na moko akobimisa 300 euros donc na mbongo na biso donc toza na 300 neti tolobake mingi matangi ezalaka na baafrike $300 toloba bongo en tout cas papa mama alikelemba na bande banda nga nakutaka bango na likelemba ngo mpo nayaka mwa nsima nasali ba 2 ans na kati église wana mama bandanga nakoti na likelemba wana ntina lelo oyo na ba 2 ans na ndambo nga nasali na église en tout cas mama pasteur asi akufisi bato ata 8 na famille alors soki akufeli ezalaka kaka ndeko na ye ezalaka kaka donc mama bafamille na ye proche oyo tosinya na kati ya mikanda wana ya likelemba ngo toyokana ke so okufeli tata okufeli mama okufeli mwana tokopesa 300 so okufeli ndeko no ya mama moko tata moko tokopesa pe 300 soki sikoyo ezali lokola mwana noko koya cousin comme lokola deuxième degré tata mwasi tata leki wana nde tokopesa 200 ya mama bandanga makotaki na 2 ans et demi onga na sali mama pasteur akufeli bato 8 na ndenge nazotanga na yebi pete soki ta moso ekoleka ebele me ba oyo nayebi eza 8 mama donc na mbula moko soki na calcule na mbula moko na bimisi donc une affaire de 900 8 wana toloba na 400 donc soki na kaboli yango esali lokola 800 na mbula moko 1600 esali lokola 1600 na ane moko oyo nga nazokende kaka kopesa mbongo wana mais sikoyo ngai kote na nga en tout cas mama nanu nakufeli na nga te na kati wana toza na bandeko mpe misato je crois oyo mpe bakufela moko akufela noko na ye banda akota mpe likelemba ngo moko mpe akufela ndeko na ye propre moko mpe akufelaki vraiment mwana oyo atikaka na mboka avant asali badémarche mo mwana ya me mwana ayaki kokoma te donc mama alikelemba wana mutu aza bénéficiaire eza kaka ye mama pasteur po ye mpe nde mutu aza mama ya likelemba sikoyo mama
en tout cas tosololaki yango toza bato le mosusu tosololaka na mopanzi mpe tosololi na baninga toye koyoka boye na baninga na biso mosusu alobi nga nakota na nga likelemba wana te mpe nalinga na nga okota te mpo likelemba ezalaka nango malamu te yango nga nakota na nga te tala siko ndenge likelemba yango bosali ebandi kolukela bino makambo bon mosusu alobi te lokola eza nango basere ya église kaka toza bato na église kaka biso nyonso ekosala nango eloko te donc mabe ekozala nango te alors mama yango wana nayaki epai na yo monoko ya mobange bino bamibange bolobeli biso nini na likambo ya makelemba oyo likelemba oyo ezali vraiment mpona motu soki akufeli bandeko bolandi lisolo malamu bato oyo basali likelemba na bango ezali kaka soki motu akufeli nde bapesi mbongo donc so akufeli te bakosangisela mbongo te mpo ezali likelemba toloba bongo likelemba ngo ezali libongo makelemba toyebi oyo ezalaka ke mosusu batiaka chaque semaine mosusu batiaka chaque mois mosusu batiaka makelemba ezaka ndenge na ndenge bakateli makambo yango ndenge bakateli mwa bajour na bango bapesaka na bamonta bapesaka mpo motu nyonso asepela mais oyo ezali nde motu soki akufi nde bapesi bongo donc nayebi te bandeko na nga kote na mawa kote na koseka bolimbisa donc sikoyo mama yo motu obengaki nga oyebisi nga makambo oyo sikoyo nga natuni nanu susi na yo sikoyo mpo yo nano okufeli te sikoyo susi na yo yo mpe okufela na kati ya libota mpo basangisela yo mpe mbongo mpo yo mpe badepense osali ya mingi mpe ezonga mpo soki tokalikile na 2 ans so tolongoli demi wana na 2 ans esali lokola opesi deja te 400 te na bosani 1200 na année moko donc yo opesi deja lokola 2400 oyo ozozela mpe bazongisela yo bandeko na nga oyo eza bondoki te bandeko na nga sikoyo ndeko mwasi ndenge oyebisi nga makambo noko mobange oyebisi ngai likambo yango nga nazobandela nanu na likelemba nanu likelemba bato mingi basalaka yango me likelemba ezaka eloko moko ya malamu te na bible eza mpe na baverse oyo ebatama kuna oyo ezolakisa biso ke tokoki kosangisa eloko boye esongolo bakala te ezali nde bamakelemba wana balobelaka mbongo ya likelemba mutu na mutu asalaka eloko na ye eza lokola mbongo ya moyibi ya ndoki mbongo ya mutu na ekobo mbongo ya mutu abomaka mbongo nyonso wana mutu na mutu asangisi ekoti place moko mbongo wana lere bozwi yango bapesi yo par exemple yo mama na Irlande pardon bapesi yo mbongo wana ekomi ya yo me epai yango wuti misala nango oyo yango esali en tout cas nayebi te nakoki nanga kokota te na katikati ya makambo oyo po biso ndenge tozali awa lokola nga ndenge nazali awa eza likambo ya kosambela te me biso baboti na biso baloba na biso ke bokotaka makelemba te ezalaki ekila baloba na biso likelemba ezalaka mabe likelemba elukaka bondoki likelemba elukaka makambo ya mabe na kati bokotaka makelemba te po makelemba mosusu ezalaka esuki na moi te me ekeiti na butu ndenge baboti na biso balakisa biso bon toza na mabota ndenge na ndenge bamosusu balakisa bango bongo te bamosusu babotami na kati ya makelemba bakoleli mpe na kati ya makelemba basepelaka na bango na makelemba esalaka nango mpe eloko te bato na ndenge na bango me lokola ndenge tozoloba boye seke problème sikoyo ebotami na likelemba oyo bolobi te se loko eza nango basere ya église eza nango bato ya église ekosala nango eloko te ok esali eloko te c'est vrai mais eloko yango esalami eloko esalami esali ke baninga bapesi bambongo mama pasteur akufelaka kaka mais bango sikoyo bazokufela te est ce que bozomona te ke sikoyo bondoki ezokota puisque sikoyo mutu oyo azwaka te oyo basangiselaka mbongo te ya likelemba wana ya bato bakufaka akosala nini ye sikoyo mpe na kati ya motema na ye
akomi kokanisa ke akufela po ye pe azwa mbongo po ye pe basangisela ye omwa siko bondoki dege ezokota siko na motema ya mutu ozokanisa te mawa ya bato bakokufa me yo oza na esengo ke bakoyela yo mbongo bakokontribue mpo na yo donc eza contribution te pardon eza likelemba po contribution ezali mutu na mutu apesaka na ndenge na ye me oyo eza makelemba batia mpenza na sika ke banda lelo ndenge toyokani soki mutu akufeli tokopesa ye $300 soki okufeli mutu azali noko tata mwasi oyo wana tata leki mama leki mama kulutu oyo wana akozwa $200 sikoyo yo soko lingi kozwa ba 300 wana na yebite nombre ya bato bino bozaleli na kati ya makelemba ngo na kati ya likelembo bozali ko na tuni ya kite ere na salaki sikoyo nombre ya bato bakufi deja epai ya mama pasteur wana ulobi nanga ke bakufi ata 8 mama pasteur wana akongoli mbongo ya combien de personnes na likelemba ngo oyo azozwa chaque fois eke akufeli mutu oyo bino pe bozolongola na bakonti na bino pona kopesa kaka ye moko bozozwa eloko te ekomi kopesa motema mabe ekomi koyoka kanda sikoyo to posa na yo pe na motema ezali ke no nga pe nakufela nani sikoyo yo kufa ezoya te me bosilia deja ke pozwa mbongo wana ifo kako kufela bozomona sikoyo mabe na ngo ndenge ya ezali wana mabe ezali deja soki totali mama pasteur ndenge ye azokufela na ye eza ye moto azokufela na ye tokoloba nini mama pasteur tika kokufela te mama pasteur yo mpo zwi ebele deja non parce que bino nyonso bosiniaki eza boyokani boyokana soki likambo bolobi na mabele ekangami na mabele ekangami na likolo kuna ke soki moto akufeli tobanda kosala boye to sikoyo bino bamosusu bato bazokufa te gaye soki bandeko na ngai basali makelemba pardon bandeko na ngai soki nayoki yoka kosali likelemba o te ya bato bakufaka en tout cas nayebi te tokoyokana te po wana priere na yo ezali ke bato bakufa po ozwa mbongo tokanisa soki bato bazali 10 na likelemba mpona ndimi te ke ekoki kozala bato bakoka 10 te soki bato bazali 10 na likelemba wana soki bapesi 1200 na mutu moko apesi $300 na $300 fois 10 esali lokola mama azwi $3000 na $3000 wana yaza kaliki nazosala ka bongo na $3000 wana eske nyonso pe akotia yango na matanga wana ya mutu wana akufaki to akolongola ndambu mpo matanga ebembe bakundaka yango mutu moko te mutu akundaka yango donc yepe sikoyo mama pasteur na miso ya nzambe eza escroquerie aza koescroke bino te po ye te mutu alingaka bato bakufaka me aza koescroke pe kote ya famille kote mutu akufi po soki ezali ya matanga mbongo wana azwaka efa sopango nyonso na matanga wana me na ndimi te ke soki tolandeli bato nyonso bakufa na famille na ye yakedeke kopesa monta nyonso oyo bato makelemba bapesaka ye bozomona sikoyo ke eza koluka problème na kati ya bato eza koluka problème yango tozoloba ke bakoko na biso baloba oya biso ke kosalaka likelemba te omoni mwa makambo kaka oyo bozomona wana yango nde makambo ya minene omoni po eloko soko zwi mbongo ke mpona salela yango boye il faut osalela yango likambo wana soko osaleli yango likambo wana tosaleli yango makambo mosusu na miso ya nzambe eza lisumu lokola na miso ya nzambe eza lisumu yebaka ke epai pe ya moyini na biso nyonso toyebi ye kuna eloko yazelaka okweya na mbeba donc mama pasteur pe mbongo yazwaka soki akende kopesa yango nyonso na matanga te amifungolelaka pe baporte ya na ndenge ya mabe ozomona epuis sikoyo famille ya mama pasteur wana soki pe bango bayebi ke ndeko na bango asalaka makelemba na ye ke soki akufeli il faut bapesa ye mbongo bango pe bakoki kozwa yango na ndenge ya mabe ke ye pe akomi kolekisa bato po soki azalaka na bato bapesaka bambongo ebele ndenge wana ya makelemba wana montana apesi eza 10
mais soki tolobi 15 personnes mama wana azwaka combien na famille na ye soki bayebi ke non mama oyo asala akufelaka bato ndeko na biso toki tokufi awa moto akufi awa ye azwaka autant mais bango mpe bakoki koloba ke ye nde ndoki na famille ye nde moto azolekisa bato mpo ayebi ke soki moto akufi ye bakopesa ye mbongo na mbongo wana adegrene mpe mwa ndambu na ye asala makambo na ye mpo bato bapesaka ye mbongo wana bamama makelembo bapesaka ye mbongo wana balandaka ye te epai yakende kotiaka mbongo na matanga ntango atiaka participation na ye to contribution na ye na matanga bango wana batemoin bazalaka te to bandeko na ngai ifo kotala malamu makambo makelemba oyo na poto ngai ekamwisaka nga eza mabe te bato na bato na ndenge na bango me ngai ekamwisaka nga mpo toza awa vraiment tozalaka mpe na bakonte ya épargne na biso na compte épargne kutu mbala mosusu nalobela yango eloko bakolongola wana eza kaka moke me sikoyo na likelemba ezalaka ndenge nini likelemba ezalaka ke soki bopesi mama likelemba na fazwaka soki 10% soki 5% mpo ye nde motu abobi mbongo sikoyo bandeko na ngai toloba nanu tosolola nanu na likambo oyo tosolola na likambo oyo tia sikoyo nesika makambo ezali mimona sikoyo na kati sikoyo likelemba ezali malamu to ezali mabe likelemba soki ekomi na église eza différent na likelemba oyo basali libanda ya église to milobela nanu likelemba ezali kaka likelemba to ondimi yango te tala sikoyo ndenge bato mosusu bazokende kokota toloba tozokota na ba alliance boyokani ya makambo oyo eza na libota na yo te okokota bondoki moko boye mpo wana eza neti bondoki mpo sikoyo soki boyoki kaka mama paster akufeli ata ndenge nini bokoyimayima kaka pourkui kaka ye pourkui kaka ye sikoyo seke mpo na bino sikoyo ekokoma nini kokufele komi lokola lipamboli toloba bongo soki okufeli eza lipamboli mpo bakopesa yo mbongo parce que lere nyonso kaka ye ndenge ndeko mwasi auti kobenga ngai auti koloba na nga ke ndenge tozoloba boye mama nauti su kotika mbongo 300 mpo akufeli ndeko lisusu ya mama moko tata moko bongo siko mama ata yo moko siko bozoyoka ya kufeli ndeko na ya mama moko tata moko bino boke kopesa ye 300 ok siko yo komi koregrete 300 na yo yanga 300 ekozongaka mokolo nini makanisi na yo deja esi baluki makanisi no deja esi bandi koteka bato ya famille makanisi no deja ekoti bondoki omoni yango likelemba esalaka vraiment na bakoko na biso bazali koloba eza misala mabe mpo mbongo ezokota na kati oyebe epai yango ezowuta te siko mbongo ezokende na makambo ya likelemba bino bosali ya bato bakufaka mbongo oyo bino bozoyimayima koyimayima mpe na miso ya nzambe eza malamu te nzambe alobi likambo wana ubie ondimi yango te siko bino bondimaki ntango makambo ebandi bino siko bozokufela te sikoyo bozoyimayima ekomi siko mabe na miso ya nzambe na koyimayima wana epai mpe bozopesa ye mbongo ye mpe aza sikoyo na charge mpe na kati wana mpo na nini bato bapesaka yo mbongo baza koyimayima bandeko baboningo nakanisi biso nyonso tozolanda makambo ezobima na monoko ya mobange ezolumba nango solo me nakanisi malamu ezali likelemba bato bakufaka ngai na ndenge na ngai nakoki kosala yango te nakoki kosala likelemba wana ata moke te parce que eza danger ekotisanga na kindoki mpo toza na kindoki ya koyeba na kindoki ya kozanga koyeba awa ndenge tozoloba boye na émission oyo tolobake mutu nyonso oyo atiaka mbongo na likelemba wana likelemba oyo tozolobela mutu nyonso atiaka mbongo na ye akomi koyimayima mpo bamosusu balobaka me bamosusu balobaka te ntango mutu akomi koregrete que pourquoi kaka ye, ndenge na utayi koloba. Donc pourquoi kaka ye mutu akufelaka
Donc ngai pe nazo souhaiter que nakufela pe prière ya batu na kati ya bandako na mitema ekomi bongo nga pe mukolo nini parce que ça likelemba ya kosomba frigo likelemba ya kosala ba voyage ke mbongo zio ke na voyage wana solo banini pona nini kaka ya voyageaka bonga na voyager te pona nini mais oyo elobi ke ya kokufa tozonga vraiment na kati ya likambo mutu na mutu mikanisa nanu lelo nini siko batu wana bazoluka nga pe nakufela po bapesa nga mbongo elingi koloba ke na motema na yo deja omemi lisumu ya bondoki na motema no deja kindoki ekoti pona nini parce que suwe na yo ezali ke okufela po yo pe bapesa yo ndenge bapesaka mama pasteur yo pe okomi pe na bapense na motema makanisi na yo ezali ke ngai pe soki mutu akufi tango bakopesa ngai soki ekoki ata mwa 3000 na nga ata mwa 5000 na ngai bondiko na cotisation matanga na kotia ata 2000 3000 ekotikala wana naza na makambo na nga ya kosala 3000 ekotikala wana nasala ta ba commerce na ngai 3000 ekotikala nasomba ta mwa nazo ata ba bilokosi na ngai natinda na mboka yango zomona siko ke ba bilokosi wana pele riozi yango otindi yango na mboka makambo kozala kaka malamu te po source na ngwe pa yango wuteli eza deja malamu te mama pasteur conseil na kopesa yo pa yo zali soki batu bayebisaka yo te me yebaka ke na mitema baza koyima tangu yo zosala makambo boye eske mobali no ayebaka mobali no aza pasteur normalement il faut yebake likelemba ezali malamu te eza na kati ya Bible eza mabomba ni eza na kati ya Bible mais pasteur penza oya yebi makambo wana akopekisa mwasi ke kosala likambo wana te surtout que eza pona ba matanga siko naza kombi tu neske pasteur ayebi ke mwasi na sala kalikelemba to ayebi te bandeko babolingo conseil na biso tozo pesa awa ezali nini kokota kateli kelemba po eboma batu conseil kaka yango wana na kojiko pesa et puis botalaka bamakelemba ngo bokotaka pe boyebaka likelemba ezalaka nini pona nini mutu abanda kaka ke tosala likelemba bamama makelemba na kala na Kinshasa bazalaka bato makambo lelo komona mutu asanga nu jeune aza mama likelemba makambo minene ndenge wana bosobanga ngo te bandeko na ngai bana na ngai bakoko na ngai na yebi ndenge akene kosugisa lisolo oyo te conseil ezali kaka yo muto bengaki nga en tout cas nga na ko conseiller yo obima na makambo oyo po ebanda kolongolo posa ya muto akufa na famille mais tango pe siko yo bima mokanisi na yo pesa kaka ke ebongo na nga oyo na mitielaki déjà c'est que faut muto kaka kufa donc bandeko biloko tosala kane bandeli déjà lelo sokota na likambo yeba tina nango conséquence nango ekozala nini plus tard nzambe en tout cas apambola moko na moko na kasi to tei na ndenge ya sagesse muto yaza na mato ya koyoka pe a comprendre ayoki pe a comprendre mais oya yoki ne kaka lokola makelele moko boye nzambe apambola bino émission na biso suko na tokelingi musika te ciao na lingi bino mingi